makambo ya kokama bandeko na ngai makambo ya kokamwa eza na bato mosusu na vie aza na ye na opportunité nzambe penza asaleli ye chance ya makasi o bato mosusu balukaka na monde ya lelo na mokili ya lelo il y a tant de personnes batanga balicencié bandeko na ngai me mosala ezalaka te lelo oyo soki tokoti na bawenze il y a tant de gens o batanga balicencié ya tongo vu que misala eza te bato mosusu baye ko se retrouver bakomi koteka ba légumes bato mosusu baye ko se retrouver bandeko na nga bakomi kosala soki na ba cabine. Pourquoi? Parce que misala eza te. Mais bato mosusu nzambe asaleli bango grâce wana kotanga ta kutu otangi na ya malonga te ata diplôme d'état ya pamba aza nango te ata otolobaka diplôme d'état ya pamba ozala ta D6 babenga yo ata D6 aza nango te azwi musala me musala ngo wana azozwa ngo neti alingi te akomi kosakana nango bandeko na nga kote mosusu azobosana keno aza na ba responsabilité oyo ezozelaka ye na ndako aza na ba responsabilité ya somo oyo ezozelaka ye penza il faut asilisa ngo me wana nyonso azotala te pe azomona te makambo décor aosala bandeko na nga eokamwisa ngai ezokamwisa nga na niveau moko pas possible. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino. Comédien na bino, star na bino, na kombo ya tonton décor Ilongo. Mingi na benga kaba tonton la famille, c'est par respect. Kande na lobaka, mobali nyonso soki ya bali. To mobali nyonso soki a commis déjà à l'âge de 18 ans, topé sakaye déjà respect. Respect wana koloba tonton, tantine. Ezate ke soki obengi batu ba tonton na ba tantine. Et la kisi ke no bango baza mikolo koleka yo te. Ezaka respect ndenge na kola. Ndenge ba parents ba kisa ngai yango na kota aka ba tonton na ba tantine na système moko ya bien. Ebele ya batu bakoya kotuna mama Étoiline eza nini na décor. Avant na kota na mama zindo ya makambu nyonso ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso toyebi ke chaque fois que to sala ka ba émission ya sika bato asika pe bakotaka yango penza na eko sensibiliser bato nyonso asika o bakoti na Étoiline Inès TV. En tout cas, si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse et pourquoi pas chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda bambote nanga na madame Marie-Josée Tchala, madame Grace Mpoyi, madame Sidonia Siala, madame Vicky Mombonzo, mama Céline Kaba, bambote na mama Eugénie Zemanga, bambote na mama Christine Lonongo, bambote penza na mama Joséphine, mama Titi et pourquoi pas mama Tina Sambia. Na pesi bambote na tonton héritier yola, bambote na ndeko na biso oya la narape biso na système moko tokos na kombo ya madame Marie-Josée Mafuta. Bambote na ngana balandi nyonso ya Étoiline Inès TV ata soki na mentionné kombo na yo te me yebaka keno na lela bino. Mama 2024 Gafker to yeli bino solution
solution. Bon na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, GavCare tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na GavCare okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné GavCare baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na GavCare, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GavCare solution ya santé na yo. Voilà, GavCare aye na ba solution ya kilikili, GavCare aye penza na ba solution ya kafu. GavCare aye penza na makambo moko ya kitoko. GavCare aye penza po na lobiko na yo. Na GavCare la famille bika na yo libela na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille kane na bando loba. Ndenge za boye. Ebela batuto yebi ke tonton Décor azalaka comédien. Mais ndenge za boye na vie normale. Tonton Décor ilongo. Azui musala ya osala na restaurant. Kan ndenge zalaka. Musala ngo wana ye azalaka ta kutu na diplôme d'état te. Musala wana babando senga batu oyo bazana ba diplôme na bango. Soki oza na diplôme d'état nde okoki na yo kosala nini ko apply. Kande mutu nyonso applyaka. E yo kosala keno tonton Décor tellement que abandaki koluka musala. Aye kozwa diplôme d'état ya ndeko na ya mobali. Grand frère na ye. Diplôme wana nde akotisa yango na ba CV na ye. O to bengaka na français ba demande d'emploi to ba CV. Akotisi atie mais diplôme d'état ya ndeko na ye. Ti ake kokotisa na musala restaurant na musala wana basepela na ye. Tellement makambo oyo ya diplôme d'état batalaka balobi toy ezaka ye. Bapesi ye musala. Batu mosusu bazalaka soki ata bazui yo bongo yo moko oyebi secret. Oyebi ndenge nini bazui yo. Omona batu mosusu bazalaka ta façon na bango ya kozala. Façon na bango ya ko se comportaka. Omona ba osala makambo nyonso ya kitoko pourvu que baya kozwa bango te. Mais tonton Décor ilongo ce n'est pas le cas. Ye akoti na musala ka ndenge azalaka na restaurant soki bapaya baye pa ba client batu mosusu baye ka ndenge ezalaka na restaurant batu baza na posa peut-être ya kuluwe restaurant basalela yango feti ba inviter batu na bango baya kosala feti ba utiliser yango ka ndenge ezalaka mona batu mosusu baboyaka na bango ba makambo ya salle ba préféraka ba restaurant na ba bar au mona penza ba louer yango keno na butu ya lelo tokoluwe restaurant oyo to tokoluwe bar oyo. Batu ebele basalaka bongo. Siko soki ba offre ya bongo eye na place neti ya ba restaurant ezalaka toujours malamu mingi. Gérant to gérante ye moko nde akosolana na batu wana bapesa na rendez-vous ba planifier makambo nyonso kaka ndenge ezalaka. Sikoyo na côté à tonton Décor ye batu nyonso bakokota il faut ye kaka kendo solana bango.
makambo nyonso ekoleka na restaurant wana na place ya mosala ye kaka ifo kaka azala neti bato mosusu bazalaka keno oyo ezanga te eza position na nga te nga makambo nakoki kosala te ifo nabenga mutu oyo akoki kosilisa makambo oyo ye nyonso akolata yango na mutu quel que soit nini bandeko na nga akolata yango na mutu epuis dede tonton décor ye amoni musala eza place oyo babundaka donc na bacollègue na ye de service tonton décor azata kuna te toyebi ke na musala ezalaka malamu mingi bozoyokana parce que ntango boyokana bongo omona ta oyo osala mwa makambo moko boye eza ya bien te bino bokoya kozongisa ye na nzela oyo asali makambo moko eza bien te oyo mosusu aye kozongisa ye na nzela mais ce n'est pas le cas avec tonton décor ilongo ye penza eza kaka koswana ka ndenge toyebelaka ye azalaka mutu moko ya mangala pas possible akotia penza mangala na ye liboso s'il s'agit ke aya korépondre mutu soki ndenge nini akoya penza na pete nyonso a répondre na ye mutu sans kotala ta nsima te sans kotala ta ke no ndenge eza boye makambo na osala eza bien te te aza ta kuna te bato mosusu avant basala makambo mosusu batalaka nano bamikanda nanga eske na kotisa Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku baterrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision baterrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà la famille bamapango akoteka yango yo bandeko na ngai basomba kaka bamapango $350 bandeko na nga prix moko ya bien penza makasi ebele ya bato tobanga akosomba bamapango oh eza cher $20,000 naza nango te 30,000 $40,000 eza kutu na bamapango mosusu omona ba $6,000 ebele ya bato baobanga kosomba parce que eza cher bandeko nanga ya tour oyo $350 ya pamba oza na yo na lupango na yo et puis bandeko nanga nalingi kana esignale bino ka ndenge tosololaka s'il vous plaît tango moni ba affiche na biso makambo ya lupango ya kosomba ekozala malamu mingi soki ozwi numéro yo mutu oza intéressé ozala na poto ozala wapi mais yo mutu penza oza na posa kosomba lupango ekozala malamu mingi solola na mutu oyo azoteka lupango ke ezala parce que mikolo oyo tokomi kobanga penza makasi parce que eza na bandeko na biso ya bakongolais oyo bazoutilisaka banimero ya bato omona afongoli whatsapp atie photo soki ya ministre nani soki ya gouverneur nani akomi kobenga bato mpona kokosaka bango te alingi asunga bango donc objectif na bango ezaki bakidnapaka bato yango eza toujours malamu mingi soki olingi osomba neti lupango boye yo moko nanu solola na mutu azoteka bamapango bosololi soki bokozala na besoin ndeko na bino akende bino moko botieli bino en contact ka ndenge ezalaka mpona mwa sécurité na système moko ya bien bato ebele deja bazwi ba appel ya bandeko mosusu oyo bazolinga bakidnape bato
je suis sûr que bayebi makambo oyo nazobeta ma solo. Voilà. Quand na obeta ma solo ya tonton décor la famille eza somo. Tonton décor munoko moko na musala, tonton décor maîtrise eza te. Tonton décor akomika matakita na musala. Ekomi ko sala pasi penza pe mawa. Na minute oyo chef na bango, boss na bango, donc akomi na ekolemba. Akomi kolemba ndenge zabo c'est comme si ba olongola tonton décor na musala. Selon boss na bango alobi non tonton décor alekisi. Ezalaka bongo te pe esalemaka bongo te. Bandeko nanga makambo na obetela bino eza film na biso ya sika oyo ezoleka chez Belvi Kandi la patrona. Crime de noblesse. La famille film moko kitoko. Film moko ya bien na restaurant wana. Bandeko nanga kandenge ezalaka tonton décor aza, tonton Gesho, muto ba incompréhension aza, tonton na biso tonton Pierrot. Pona bandeko mosusu ba bando mituna, tantine Liza jouaka lisusu te epa ya Bela. Ye wana na film oyo aza, toza na mama Milo, toza na mama Marie-Hélène Lota, toza na mama Marie-Jeanne, toza na Karine Yamado, toza na tonton Dacosta, papa Serge Kanenge Boyebi, en tout cas batu baza ibele la famille. Film moko kitoko, film moko ya bien. Eye penza na mateya ebele. Yona nolandi yango te. Lelo to oloba déjà 5e épisode ekotaki. Yo ana ozolanda yango te. Ne kosenga na yo kota kaka na chaîne ya Poutine de l'écriture Belvi Kandi kendo tala. Balobi mama si alambi. Soki mama alambi, moyen to boyolia ezate. Film oyo eza kitoko. Kandenge na lobi bongo. Film moko kitoko matakita. Komanda na épisode ya liboso. Tindenge to matanango la famille. E opesa kaka guo ya Olanda kango. Ozaka na posa batia mosusu. Nga kutu mosusu ba otia ngo na zana musala. Dotongo ona musala wana makanisi na yo eza kaka Nzambe na ngai musala esila mbangu na kendolandango somo. Film moko kitoko la famille. En tout cas ba o nyonso ba sepelaka na ba film. Na recommander bino film oyo les crimes de noblesse la famille film moko kitoko. Ba histoire moko kitoko oyo côté ya batu kande na lobaka. Belvi Kandi azalaka toujours na ba film bien. Ba film na ye bokoki kotala ngo en famille, koki kotala ngo yo moko, koki kotala ngo na bana. Donc ezalaka ba film moko kitoko. Kitoko penza makasi za ba film te kino o bando banga o bana baza o ba finga na kuna mafinga ezalaka te. Kuna ezalaka ka film ya kitoko na film ya kitoko bandeko nanga. Yango nga pe na ko profiter na ko ya kopesa batoli kande na pesa ka batoli la famille. Kande to beta lisolo ya ndeko na biso tonton décor ilongo nenga zo sakana na musala la famille. Na ko senga na bandeko nanga ba congolais. Bandeko nanga onyoso bolandaka biso de partout. Soki Nzambe asaleli yo grâce ya kozwa musala. Simba musala wana na maboko mibale. Eza na batu mosusu ba o mataka bangomba di lundi au dimanche pour que bazwa musala. Kane na lobaki na ebandeli. Tant de personnes ba diplômés, ba gradués, ba licenciés. Okuta bango na wenze. Ba oteka ba légumes. Ba mosusu bandeko nanga ba oteka makala. Ba mosusu bandeko nanga bazana ba cabine. Ba mosusu kutu bazana bandaku. Aza kutu atana $50 te abanda ta cabine oyo. Azana ngote. Mais soki on Nzambe asaleli yo grâce. Peut-être oza ta kutu na diplôme malonga te. Oza kutu atana mikanda malonga te. Mais Nzambe asaleli yo grâce. Ya kosala. En tout cas na osenga na yo sepela. Sepela penza makasi parce que Nzambe aza bolingo, Nzambe alingi yo. Nzambe aza penza bolingo, Nzambe asali nini alingi pe yo. Sepela na musala oza nango.
sala pe kitoko batela pe musala. Batela penza musala la famille. Bo batela ka misala. Tomona ka batu mosusu omona zui musala bongo ekomi kaka fin du mois soki bafuti akomi kokosa na musala keno nazobela. Ata kutu azobela te akokosa kaka keno nazobela. Na akokosa na obela. Ayebi ke fin du mois na musala bakofuta anga. Batu mosusu bazalaka bongo. Alors soki nzambe apesi yo musala na pete nyonso yebaka ndenge nini ya kobatela musala na yo parce que tango yo ozosala eza na batu mosusu libanda baoluka ka musala wana baoluka kutu ata ya salaire ya se ekoleka ya yo mais yo ozwi musala na pete nyonso yebaka ndenge nini ya kobatela yango bomona batu mosusu kana musala omona sali 10 ans azali 20 ans na musala wana mosusu bomituna muto 6 ans 10 ans kana musala. Pourquoi? Parce que ayebi importance à musala et puis ayebi combien de personnes oyo bazo souffrir pona kozwa musala. Ye azu musala na pete nyonso yango yepe asimbi musala wana na maboko nyonso mibale. Alors bandeko na ngai ya basi, bandeko na ngai ya mibali de partout o bolanda Etoiline Ines TV. Toyebaka kaka ndenge nini ya kobatela misala na biso ekozala malamu. Ezala ka misala te. Ezala bénédiction yote nyonso tu nzamba kopesa yo. Ezala kote ya mobali nzamba pamboli yo na mobali yeba kobatela libala. Nzambe apamboli yo na mwasi yeba ndenge nini ya kobatela libala. Ezala batu mosusu. Nzambe apamboli bango na mwa eloko moko boye. Bango bazata kuna te. Bango ba moni neti nzambe apesaki. Aopesa lisusu te. Na mokili ozaka yo mokote batu baza ebele o bazo mataka bangomba batu baza ebele o bazo kotaka ba jeune prière mais soki nzambe asaleli yo grâce wana ezate ke non yo oza spécial koleka bandeko mosusu te oza na spécial te ezaka ka bolamu nzambe ezaka bolingwa nzambe ezaka ka ye moko nzambe a permettre asalela yo bolamu sikoyo retour ezanini yebaka ndenge nini yako batela makambo nyonso. Voilà. La famille tokomi na mwa suka ya mwa partage na biso ya lelo avant to sukisa kande na betaka masolo rendez-vous na biso ya le 19 mai na stade de rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.